Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal. bandeko ya Koulimedia Télévision, mbote na bino bipai nyonso boza kolanda biso. Dernièrement, tolakisaki bino ba photo ya Rafine Tumba oyo apubliaki na ba media pona kolakisa ke babetaki ye na ba fanatique ya Fally Ipupa po abandaki deja kolobela makambo ya Fally na mwasi na ye Nana. Sikoyo ebimi video. Wana ezaki ba photo, mais video ya ba photo bomonaki yango ebimi. Oui, Rafine Tumba aza kosetordre, aza na bon, toyebi te makila ou quoi, mais ba rouge na écharpe na ye pe chemisier na ye. Toza komituna. Eloko nini mwana mwasi azoluka. Tocha commentaire te, toko juge ete. Mais toza koloba oyo ya biso constat. Aza koluka nini. Abandaki na Koffi Olomide na maman na ye akufaki, ake na police, bato balobi peut-être azoluka ndenge ya kozwela mukanda. Sikoyo akoti na Fally Ipupa. Après vidéo moko kaka atomi bale toloba ale ekomi isusu babeti ye na bato ya Fally. Hypothèse yango ya koluka mokanda tokoki kolobeza ya solo azoluka problème na ba musicien po epesa ye mokanda na poto ou quoi. Parce que soki totali vidéo ya tindeli biso eza un peu louche. D'abord esika oyo akwei wana sentier wana ya mukie wana eza ondire na kati ya mwa bazamba ake kosala nini kuna, ake koleka kuna pourquoi. Ya mibale deux jeunes filles kaka bindeli baya kotuna ye ça va ça va pas mais na bamboka poto basala yo likambo ya boye na video kotinda biso tomona ata secouriste moko te alanda deja tomona ata police te parce que bao bayaki kotuna ye il fallait babenga ata police baloba tala likambo. Mais video mobimbo lakisi biso kaka seconde ya bato yo baza koya kotuna yo likambo. Et puis après ezongi yo moko zo cet ordre police azaki wa toyebi te. Est-ce que ça vidéo ya solo wana ezalaki makila o ezalaki kaka mascarade ya tomate to eloko moko batie. Bon, tozela nanu abimisa sur vidéo mosusu akoyebisa biso un peu ce qui s'est réellement passé. Ye moko aloba tomona pe ba résultat ya médecin soki akendeki hôpital balobi nini. Parce que agression na poto tomona ata police te. Eza bamituna ebele na sima. Tokotia commentaire te totiki kaka bino mo bolanda video pe boyebisa biso nano oyo ya bino avis sur video oyo. Interrogation na biso mususu ezali que video oyo tozomona nani azo filme yango. Parce que muto yazo filme ako préféré à filmer na ba minute nyonso a filmer soki parce que na isa moi montage ya saleli biso to éviter combien de temps va filmer ki vidéo wana au lieu ka benga c'est court ako filmer na ye makambo yo za komona pasi yazo tika muto a se tordre mona pasi yazo filmer kana ye vidéo nani a filmé yango et dans quel but.
On dirait que c'était fait pour qu'on puisse filmer et que les gens puissent voir. Donc, mituna eza ebele. Et bon, totiki bino moko bo juger. Je ne saurais pas jouer cette pièce. Je ne saurais pas. Il faut changer quelqu'un pour jouer cette pièce. Même si l'idée vient de moi, de cette pièce de théâtre là. Je ne sais pas si je vais arriver, quoi. Je suis pas à mesure. Je n'arrive pas, attendez. Il faut que je fasse comment? Hey, maman, viens dans la dévoce. Viens dans la dévoce ou soba. Viens dans la pofirée, c'est putain. Purée. Hey, Hans Luzolo, hey, la duchesse. Maman, ça c'est votre monde, hein. Ça fait longtemps que j'ai joué aux pièces théâtrales. Ça fait longtemps que j'ai joué des gags et tout. Là maintenant vous me demandez de recommencer, donc je sais plus qu'est-ce que je dois faire comment là. Ah, faut chercher quelqu'un d'autre pour jouer à ma place, je vous jure. Parce que là, est-ce que le maquillage est bien fait en fait? Parce que celle qui devrait me maquiller, elle n'est pas venue, putain! Je me suis agenouillée sur quoi là? Oh là là! Ça fait mal! Putain! Mais, je te jure! Voilà. Donc il faut chercher quelqu'un d'autre, sinon ça va pas aller quoi. Je ne sais plus comment jouer, je n'arrive pas à incarner mon rôle donc. Je vous en supplie, je veux mourir. Ah, je veux mourir. Attendez, comment est-ce que je vais faire? Attends. C'est quoi encore? C'est comme ça? Je touche là. Ces derniers temps, j'ai pris du poids et puis voilà. J'ai un gros ventre. Je touche là, je fais ça. Aïe! Aïe! Ah, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. On fait comment? Aïe! Prince Chaban, tout ça c'est toi, hein? Na maman Marie-Hélène. Je vous jure, la maman de Meïsane et d'Angie là. Moi c'est Abandu, il y a jouer tes parents, je vous jure. Je ne saurais pas. Il faut chercher quelqu'un d'autre pour jouer à ma place, quoi. Le rôle là, je peux pas. Je peux pas. J'arrive pas. J'arrive pas à assumer, quoi. J'arrive pas à assumer. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kuli Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. nzela azali te yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te nakolanda kaka nzela na yo Yesu nzela oyo ekosaka te aleluya nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela
na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga c'est avec assurance nakoyemba yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa ebongo kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bongo nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso o jésus nzela mosusu eza te ebobeli nzela na yo nzela mosusu te nakolanda obelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini nanga c'est avec assurance nakoyemba yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi nazalaki mpate oyo atungaki nzela kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela tetwale mon berger david alobi l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali oye nalia natondisa malesa oza nzambe na ngai o jésus alléluia c'est avec conviction nakoyemba yesu azali lisungi na nga lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi nakabela yoki kolenge na ngai nakabela yoki bolenge na ngai sala na ngai nyonso olingi kasi na suka nayebi te naza molongi